Mokili mobimba bozo otala pegin ça semble serviteur Nabino à Otozana Kinshasa, capitale République démocratique du Congo. Le lot total le 31 décembre 2021. Ça fait déjà presque une année depuis chef de l'État garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisaki colonel Edi Kapende na ba compagnie na ye. Na yango molongani na ye Mama Chantal Kapende lelo nde ezali mokolo oyo to préféraki to rendre visite et pas naie na colonel Edi Kapende. Mama Chantal a présenté ba vœux et pas ya couple présidentiel et surtout na ba congolais nyonso o bo participer ki na ba prière na makelele po ete mokonzi ya mboka ayoka losambo na bino po ete babimisa colonel Edi Kapende. Toye botala biso en exclusivité mondiale, c'est parti. Bonjour. Ah, bonjour. Maman Chantal. Bonne année, Maman Chantal. Bonne année, Maman Chantal. Bonne. Bien, bonne année, on peut me bébé. Oui, ça va très bien. Ça fait déjà presque une année depuis Papa Bimaki. Quand même, dans le cas qui était, vous allez qui trop en prier, même dans la prière, nous te console. Ma Congolais, quand même, je suis maman de la nation. Vous connaissez papa? Papa, ça bien. Oui. Papa, ça l'anda. Oui, ok, merci. Mon colonel. Mon colonel. Meilleur vœu. Merci pareillement. Ben, je suis content. Oui. Merci. Mon colonel, on a caché parce que C'est moi-même ici. Maman, papa, ça va? Papa, ça bien. Oui. Papa, ça la kimia. Une année, maman, bakina ozokanisa papa ça les sous-souté. Et puis tu es banal l'état de santé à papa quand même on a. Papa, ça bien. Il est au monier. Ça forme, ça bien. Oui, moi tu sur la papa ça comme en uniforme moi le exaté quand même tu sur la quand même plein yo molonga ali na ye 1 plus 1 ça 1. Merci. Merci mon colonel. Très bientôt. Oui, merci mon colonel. Merci. Ok. Merci. Okay. Allez, fais le travail. Kinshasa bana Congo mokili mobimba boyoti komona ndenge na koti pe bomoni colonel Edi Kapende botuna ngai pe Kinshasa. Est-ce que papa za vivant, papa za kaka to ndenge nini moi ndenge mama la so papa, mais selon la déontologie ya musala o papa salaka en tant que militaire a école dans la télévision té bon mona que depuis colonel Edi Kapende abima a sa déclaration mon côté parce que azali un homme en uniforme. Kasi molonga ni na ye o azali na loboko na ngai ya mwasi abundi komba makasi to accompagner pe na komba oyo 20 ans maman oyo a souffrir maman a kembi Dieu merci kaza musala nzambe azali évangéliste munene oyo soki azali musala nzambe soki azali musala nzambe te tonga ko kokate po boyebi ko kanga mobali na injustement 20 ans boyebi ndenge salaka donc maman ça le la veuve kasi toyi ko so na une année ekoki depuis mokonzi mboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bimisaki molonga na ye na bandeko ne na ordonnance présidentielle. Maman Chantal enfin toyi ko lukaye poto yeba et puis pas puis mambate valinga na ye vraiment parce que il y a plus na bonzambe concentré une année à concentration puis les sous pour nous remercier bakonzi mboka pour nous bondela pour na mokonzi mboka lelo tokutai na ye. Maman Chantal meilleur vœu. Merveille papa Peggy merveille. Merci. Ba kino ba congolais ba sepé sous de ba monio ba moni papa je suis ba congolais mais une année ya piango eleki colonel Edi Kapende akenda wapi akimi to azobela to boye est-ce que bon en bonne santé
ngai naza mutu ba tulan par ba mon ampeleve ba moni papa au PCB opportunité. Merci beaucoup. D'abord nous en la fin de l'année le 31 décembre yango o mukunda mboka a signé ka ordonnance à Télémaki pa yokaki kolela na yo ya 20 ans. Molonga ina yo ina ne yango azali banda. Ozanga malobate ya koloba parce qu'année passée aux acquis vraiment likolo kobima ya papa concentration à prière lelo ndimi ko ya mabiso mama pour na mokonzi ya l'État pour na mokolo ya lelo okoki koyeba te papa peki po nzambe asepela kobomba motema mwaye moto amona kati ya motema moto eza te me mokolo ya lelo eza mokolo oyo nazopambola nzambe makasi mpo na ntango oyo ere oyo na mokolo wana na ane passé nayebaki te nini ezozelanga nayebaki te me makambo ekomelaki nga ezalaki makambo oyo bible elobi prière ya nkuku mais résultat emonani na miso bato na nani na mosali na nzambe oyo azali chef de l'état na biso papa Félix Tshisekedi nzambe alobi apambwama moto aza kosimba kosalela kopona mpoke apambola bato mosusu nakoki koloba nini nyonso nakoloba ezala moke me nzambe oyo ayebi kosonde mitema ya bato ayebi combien de fois na souhaitelaka ye toujours bolamu. Merci beaucoup nzambe na ngai nga lokola motu pamba nani eloko akopesa yo te me napesaka yo kaka oyo aza nzambe na ngai. Merci papa président na nyonso osalelaki biso. Merci na korendre en liberté mobile na ngai. Merci na kosilisa souffrance ya libota oyo surtout souffrance ya nga mwasi oyo mokolo ya lelo asepeli kolobela yo nzambe na nga apambola yo apambola libota na yo apambola mwasi na yo apambola misala na yo pe apambola mboka oza kokamba na bolingo nyonso. Merci beaucoup. On a koyebisa eza kaka grand merci pe kosenga na nzambe na nga accompagner na misala na nyonso. Tokomi pe na mbula sika bave na oyo ya libuboso pesa na nani po déjà tozo kota na mbula sika mama bave na nga ya liboso na kopesa na chef de l'état na nga papa Félix Tshisekedi. Nzambe apambola ye nazopesa bave ya santé bave ya réussite pour na l'an 2022 oyo na mwasi na ye pe na libota na ye mobimba na koprofite na kopesa ye bave koyebisa ye ke tozo renouveler lisusu attachement na biso epai na ye pour na komba monene azoluka pour na bolamu ya peuple congolais. Na kopresente pe bave na basali nyonso ya nzambe ya mboko nzambe asunga bango mbula oyo tosalela lisusu nzambe na kati na songo na kopresente bave na libota na nga mobimba surtout na mobali na ngai parce que mbula oyo aza kofete bona ne libanda nzambe na nga akokisela ye mabongisi na ye oyo abongisa mpo na ntina na ye abika yango mbula oyo nzambe apesa ye pe sante malamu makasi pe afungola ye boyebi ye nzambe lisusu makasi. Na kopresente bave na nga na bana na ngai na kobosa na kopresente bave na ngai ya bonane oyo na ba femme épouse ya ba prisonnier mosusu o bazana na kati na boloko na koyebisa bango nzambe na nga apesa bango makasi parce que soki oza mwasi ya prisonnier te
okoyeba pasi oyo bango baza kobika te ntango tokomaka pour ke mbula mosusu ekota eza lokola pasi nyonso wana depuis prison ebandaki ezongeli yo mokolo wana oza kokanisa mbula ya sika nazokota lisusu kaka na kati ya basituation mpona kokota na mbula ya sika biso basi oyo mibali bakota na prison to baza na prison toyokaka pasi ya makasi je me mets à leur place naza koyebisa bango batalela kaka nzambe batalela libanda na nzambe te ntango mosusu à quelques heures avant mbula oyo esila lokola nga nazelaki année passée nayebaki teke na ntango oyo na nsima ntango mike ya moke pasi na ngai ya pendant 20 ans ekokaki kokweya bango mpe ekiosalamela bango bongo souhait na ngai eza ata dans quelques heures ata dans quelques temps bango mpe basepela soki mpe ekomi te bapersévérer na kotalela nzambe nzambe atikaka bango batalelaka ete akosalela bango mpe na bana ya baprisonnier mpe baprisonnier bango mo bisika baza nazopresente bango bave na nga ya nouvel an nzambe apesa bango makasi nzambe na nga apesa bango surtout kondima nzambe apambola bango. Merci beaucoup maman Chantal Kapende oyebi mama bato ebele bazotuna Peggy mama asambelaka wapi po kondima ya mama ezali lokola ntango Ancien Testament po basi ya kondima lokola yo baza ebele te mama 20 ans mozo continuer kozala na kondima bakomba nini yo koti te prière nini yo sali te kasi nzoka ndo ozalaka mosala nzambe otikala jamais kokima église otikala jamais kovandaka bona ndako okendaka toujours kosala nzambe koédifier mpe koteya alors lobi ozalaki na mabondeli toujours omipesa corps et âme na mosala nzambe nzambe akonduire yo mama tosali publicité église te kasi koyeba place oyo ozali eza kobakisa un plus na motema monene oyo mpe na persévérance oyo oza nango oyo bamama ebele bakoka na bango boye te pour maman Chantal 20 ans mobali na prison bamama ebele nayebisa o vérité batya banzoto na bango ange pour mobali na bango abima bateka mapango bakorompa manini yo okorompa te osala buzoba te otikala kaka fidèle na nzambe na yo pe na koyeba ete un jour mobali na kobima na pasi nyonso ya 20 ans na ninga publicité maman Chantal mama ebele bazo tuna mingi Peggy mama sambela wapi mama kadra mama wapi po kozala pembe na yo eza kozwa bénédiction ya persévérance ya ko supporter makambo ebele oyo bato ebele bakoka te mama 20 ans pardon na saka buzoba mais yo tala lelo mama na kopesa o bisika na sambelaka mais je ne crois pas que kokoma to kosala lolenge na salaki na kokoma lolenge na za eza penza emplacement ya église to église te bozani mama eza kobanga nzambe eza kotambola na kosalela nzambe na kobanga nzambe na ndenge ya bosolo po ebele ya bato tolobaka nzambe 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 mais et c'est de l'œuvre ce n'est pas de cœur il faut kosalela nzambe na motema na mobimba na force na mobimba na âme na mobimba nga nabondela na yolo église muke ata natangi yango awa bato bayebi yango te ata natangi kombo pasteur wa kambakanga bato bayebi ete nasambelaka na yolo na avenue Bukavu numéro 15 yolo nord na commune Kalamu kombo pasteur wa kambakanga eza pasteur Paul William Mosengo Elingio bayebi ete église pe banete mais na sepela wana pona mona ke tozo sambela nzamba solo mais église te koya na église na ngai eza na tina te koya pembeni na ngai eza vraiment na tina te kende epai na nzambe na motema na mobimba koluka nzambe pona pasi na yo te koluka nzambe pona ba plainte na yo te koluka nzambe pona manque moko quelconque te koluka nzambe pona souci moko te
luka nzambe kaka po obika nzambe na kati na bomoi nao. Nga na luka ki nzambe po na pasi ya prison ya mobali na ngai te. Naza mwana na nzambe depuis kala, depuis bomwana. Naza na kondima na nzambe. Je suis une croyante chrétienne. Na ndimelaka nzambe oyo ya solo Yesu Kristo Masia. Amen. Na ebike yende nzambe. Na banda ko luka e banda kana na banda ko salela e ko vivre Jésus en moi. Na kati nanga banda kala avant nazo ba problème. Voilà pourquoi na tikala ko tika nzambe te malgré ba problème. Même a problème lelo esili nzamba simbi motema papa Félix Tshisekedi ko pesa mobali nanga grâce présidentielle na otika pe nzamba onate na o continuer kaka ko salela nzambe po na lukaka ene intérêt te na lukaka e po un jour na kota na sali. Merci maman. Wanza enseignement toujours ba big na ba faire bile mo que oza peda enseignement o toujours maman Chantal pas si peuple congolais ba la maman kasi ba bipegi mais chef de l'état garant de la nation merci au monsieur colonel Edi Kapende na bande ko nyonso bakangama injustement mais maman inane yango pas na chômage congolais total facha osala Edi Kapende nini aopese musala nini souffrance zo continue ka revivre na nzala kolala piaka yo peut fonctionner à l'état na yebité na charge oza nango ya libota o komisu na charge sous makasi papa libanda chômeur bazozela na condition na nini te mais ozali peuple ba bisinga tuna mama papa sikoyo to vanda kana na ndako boye to ndenge nini et puis yo po lo bana ote. OK papa za héros vivant muta sauva mboka makile tangate na mboka to robosa na yango te mama peuple congolais yebi nyonso to bomba tengai maloba yangai ono loba ezaka munoko na ngai mais bazo benga babi pegi iluka mama tuna ba question o biso ne to biso ne to tuna ngo parce que tozo tala tozo zimne to mone loko une année après yango to mai ka le 31 le loto solo la parce que une année après et après maman na ebité soki so répondre ba yimboka nini parce que bino bokoma ba miroir ya mboko yo maman Chantal Kapende mutino so yebi bokoma ba star ba vedette ya mboko ba yebi papa ba yebi maman o répondre bango ni maman ngola nga iteza mutune ya peuple ezama azana ba question na ko répondre bango ni papa azali omonaki moralement physiquement aza en bonne santé aza bien aza en chômage avandi akotaki homme en uniforme abimi yango voilà pourquoi le bara mingi était sans autorisation ya mokonzi na ye akoki koloba te aza azozela kana mingi te na ote koloba tozo ko renouveler attachement na biso et pas chef de l'état toyebi ke ekokoma chef de l'état aza papa ya bana oya salaki ya mutu ya makasi bongo ya muke kaka nde akozanga akosala tozozela aza na makambo ebele aza na misala ebele mais abosanaka mwana na ye ata moko te ayebi oyo ezali bana na ye nyonso peuple congolais azela ngai natalelaka nzambe naza na kondima ke nzambe oyo tosalelaka aza na mabombami oyo mokili ekoki kosonde te aza mpe nzambe ya papa na biso chef de l'état ya mboko ayebi tozela moke tokomona kosala mpe nayebi ke peuple congolais ekosepela na résultat au chef de l'état akopesa bango pe na nsima ya mikolo ekosepela pe na misala oyo bazozela na mwana mboka colonel Edi Kapende. Merci beaucoup maman Chantal na opportunité tozwaka eza bimpiara te pour ba diaspora baza Rolanda yo tomoni papa aza en bonne santé. Imagine ni oyo sala ya kotia papa kimia
na 20 ans oyo colonel Edi Kapenda vana na boloko toyoka te oh non ma Chantal sengi non o misamba nanga kende soin na Afrique du Sud oh te papa beli bo kende wapi 20 ans ya boloko ya mutu fermé 20 ans condamné injustement toyoka te mama osenga obela te tolingi aspirine tolingi papa kende na poto tolingi mingi bo oloba eloko na te osenga ka liberté mbala na yo siko Edi Kapenda ngo azalaka monstre o te donner ni 20 ans mutu kaka santé kitoko mama yebisa biso nanu soki moi bokoko moko ezalaka o tia mobali na yo po tomoni ba mosusu mama na ndenge mabe te mosusu 2 mois kaka ya pamba ba mosengo o liberté provisoire santé ke na poto azwa soin bona bo 2 mois ya pamba 1 mois ya pamba mutu ba ko sa maladie o te abeli faut que ne bo mais ya yo 20 ans mama na kobomba te eza question ba tuni pegi tuna mama yo ne mama oyebi donc tu na mutu musu te papa alobaka te papa soda yonde maman charge les za na maboko na yo yebisa biso secret na yo za nini pe secret papa mbia nini 20 ans to yokate oh quand on dit Kapenda même leur évasion yaka ba évader bato yindi na prison bani ba kaisera ke quand on dit Kapenda akokima mais ba piyaka na chambre ya papa ba kena na news ba piyaka mais papa kima kité oh mais tu restes papa en ce moment moi le coffre tu pas bouquer les beaux cotons papa en bonne santé si chef de l'état du monsieur papa toujours la santé intacte secret na bino zanini maman Chantal bimi sa vérité maman na bomoto secret o na koki koloba yanga pona ko garder mobile nanga na kati na pasi pendant ba mbule belé abela te aningana te je crois secret nanga on a pu koyebisa na basi mususu eza bolingo ya solo oyebi bolingo ya solo esalaka makambo ebele bolingo eza constant pe permanent nde secret nanga na kati na bonzambe na oki koloba ke kondima na lakisa ye nzela ya nzambe na yebisa ye ke avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu rien n'est impossible tout est possible parce que lelo nde bato bayebi peut-être mais kala okobimela wapi okokende hôpital ndeni moi ezalaki te ekosaléger un peu après mais na tango to bandaki wana na kotala gauche à droite na mona solution mususu te ezali kolakisa ye kanzela ya nzambe kolakisa ye bana na Israël ba traversaka désert pendant pour ya sali 20 ans bana na Israël basaki pe kolibere batikali ko kata na mapapa te batikali kobela te eza histoire te eza makambo bato babika soki bato batiaka tembe na mukanda na nzambe na oyo elobami na kati na mukanda na nzambe pona bana na Israël mais baza na ba témoignage baza na ba preuve ya bato lokola bana mboka colonel Edi Kapenda depuis akota prison abela te nani oyo akoki kokota prison abela te nani pendant 20 ans avec le sang qui coule dans les veines abela te soki eza kaka na kati na nguya na nzambe te na kati na bolingo na nzambe te donc makambo elobambaka na Bible ngai mama Chantal na ndimaka yango mpona biki yango na bomoto amen na mona yango na talela nzambe nazali ko rappeler oyo azali ko salela bana na Israël na kati na mboka na Égypte pe na tango bakotaki na kati na désert na bande ko rappeler osalaka bo soki oza nzambe ya solo na ningi na mona on peut pas mobile na ngai pe na bika yango aoki ninga na muke mais okomona ekoleka nango atikala kobela te nzambe atikala kozangisa eloko te ya solo ndenge nzambe alobaka ke nga naliesaka bandeke na tongo ne vous inquiétez de rien
ngana latisaka ba fololo na tongo bilamba ya sika ngana bikango na bomoi na ngai obenga fonctionnaire eza lelo à partir de 2016 soki 17 mais depuis 2001 jusqu'à tokoma na 2016 ngana bande kusala te nazali ka chômeur nana uzwanga na musala mwasi ya Edikapende nana uzwanga nana uzwabana na musala mutu te tozali ka boye ko vivre kaka boye pamba biloko nyonso nazaki nango susu te mbongo nyonso ndako nyonso ezwamaki parce que condamné avec confiscation générale des biens mais nabika loboko na nzambe na kati na bomoi nanga je vous assure nabika ngo na bomoi nanga nazali kolia lokola ndeki nazali kotangisa bana lokola kaka bana ndeke ndenge bazaka bakoti ba kolalisa bango nyonso na kolatisa bango lokola ka nde nzamba loba na Bible. Les écritures dans la Bible c'est une vie. Maman Chantal nga ona kasi ndenge papa abimi au message ko loba osenga na fati bazong sa bino bablo na bino babotola mais yo senga merci bara merci ki bonzamba ngo to kolia ki bonzambe to ndenge po tuza na Congo to na mama photo bango biloko to babotola biloko to babotola condition de vie normale au bamado za ona ndenge moto za rasute to kasi ndenge papa abimi boye na chelo micro to sola osenga ta fati to zonga donc ça se biloko na biso babotola mais yo zo no ko ndika merci tomato merci pour batebe bana simano bazo zela musala charge oyo compagnon de l'élite mobimba o bazana simana yo bazo zela musala oyo babotola bino bandako injuste oyo senga facha zonga zela bino biloko batebele bazo ba biloko na bango facha zonga zela bango apesa ordre bon yo senga te mama kala merci kala ya mwana. Ouais. Ah, Chantal. Nayebi ke tango kokoma ayebi nyonso. Président na biso ayebi nyonso. Nayebi ke ayebi nyonso parce que o ya salelanga na kobimisa mobali nanga na kati na boloko. Nayebi ke le reste eza eloko pamba epanaye. Nayebi ekokoma akosala ekozonga. Eloko ya mutu etikali ya mutu. Etikali ya mutu. Olinga te etikali ya mutu. Donc lokola eza ya biso ekozonga. Nayebaki te lelo na oyamba opo malobo makambo nyonso elobama. Nayebaki te. Mais nzambo abongisaka nyonso amemi yo ti awa. Nabengaki yo? Nabengaki yo te? Okanisi yo oye de toi-même? Non. Eza na mutu atindiki yo okoma awa. Kaka ndenge wana nde petit à petit nzamba salaka malé. Nani kotungisa chef de l'état te. Nayebi ke ayebi. Merci maman. Oligi kotungisa chef de l'état te eloko ya mutu ya osali maman Chantal. Premier anniversaire ya mbotama ya colonel Edikapende Libanda. Colonel Edikapende abotama le 25 décembre. Mukolo moko na Jésus-Christ de Nazareth ne ba chrétien ba feta mbotama ya Yesu. Papa kinaki na église. Yo so bongisa ki surprise ata balingaka mobali yango maman bongisa surprise na bana. Bo seli papa surprise. Et ça la yo nini anniversaire ya mbali na yo obo fetaka na prison. Yo na yekaka na moi chambre moi pavillon na bino wana bo fete mais lelo na misi ya bato na misi ya libota bo sali surprise na bana na libota non. Maman Chantal, maman. Olobi bolingo eleki mingi. Ouais. Ebongaki mbula ya Yambo. Anniversaire ya Yambo. Ye libanda tokokai kolekisa ngo boye te. Ebongai tobongisa quelque chose ya mukie na lolenge na biso. Po ete to sepelisa ye. Ye moko alingaki te alobi pasi toza nango mbongo eza te. Nalingi makambo ba fête anniversaire te parce que to ana mbongo te. Tozo bika na pasi. Alingaki te. Ayebaki même pas parce que soki na yebisaki alingaka linga te. Mais ngai moko kaka lokola mama. O nga na yokaka ye peut-être ayoka ngo te.
kobima na ye anniversaire ya yambo libanda na kati na ndako na ye ebongai quand même na sala quelque chose ya moke na misepelisa na sa pe na papa Peggy na pe na droit na sepela Oui. nalingaki na misepelisa voilà pourquoi na saki moi eloko moke na ndenge na biso na bengisi moi bato moke malgré na lingaki bato mususu bazala mais na tango oyo na kokoma ndenge nini na toucher bato mususu po bakabola na biso esengo moi ezala ite po sa na ngai ezalaki même ata nazala ta na chef de l'état na epsetala yo nde auteur ya makambo oyo mais na kokoma kuna ndenge nini na kokotisa nga moi ezalaki te yango nasalaki moi eloko moke wana ka na bana pona kokumisa nzambe surtout. Merci maman, merci tokomi vraiment na suka tokomi na suka, merci na Bindi Moke, merci na Whisky Ushia, merci Emmanuel Beya, merci l'équipe technique ba toto Katanga, bato de la papa de babeta tout, bato presque 26 provinces bato de la papa ça la tout. On sait que chef de l'état au moins ko bimisa ndengo bimisi connaît di kapend a aza soda mais azali héros vivant ba congolais balingi ba mon héros vivant apesa ba mata moti na kombo chef de l'état ba na Congo central ba dozela connaît Edi Kapende na Katanga yemo na base batoto Katanga ba Lubumbashi tout wana ba ozela papa na Maniema na Mbandaka ba batutu ba na posa papa mokonza mboka au permettre quand même papa monana au sécuriser apesa ba congolais mbote pour yonde moto bimise na temps et quelle histoire il y a vie ya monde entier que c'est na époque il y a régime ya Fachi Béton ndé connaît Edi Kapende abima et après papa ba te belé ba libanda oyo bimisi baza prêt à ko servir yo ya ko accompagner yo pour na mandat na deuxième mandat à moment lobike à renouveler confiance na fidélité donc lobike nombre ya bandeko ya colonel Edi Kapende na ba famille na bango ba voix bonne ezana pour 2023 chef de l'état faut ba bisa ba yo ba service de ça combien de ba voix ezana combien de personnes ba bima donc na politiser te mais ça vérité on a lobby to comme na souka vraiment maman Chantal mon message à souka pour na bokaboni pour na lelo merci mingi na bino nzamba pambola bino merci na équipe na mobimba papa Peggy merci ya motuya okoloba na lubaka mingi nzambe me namonaka elo mususu ya motuya totalela nzambe merci nzambe apambola lisusu biso totala wa kosalela biso na l'an 2022 tozana kondima po toza bana na nzambe na kosukisa na koloba na chef de l'état merci pe na koyebisa ye to renouveler attachement na biso loyauté fidélité ya mobali na ngai topesi na ye nzambe akamba ye merci beaucoup. Merci beaucoup. Tokutana bino mbala sima eza koya bino nyonso bolingaki ete naya namona na colonel Edi Kapende grâce ya maman Chantal Kapende ozali mulongani ya papa bozu ba enseignement bozu ba leçon ezali exclusivité mondiale tika kolo oya kelaki likolo na se a pambola bino nyonso bonne année 2022 ezala malamu na banda kuna bino merci.